Mutumo boye ba fan na ngai. Mais même pas. Mutumo boye akomeli ngabi get. Est-ce que celui n'a utilisé préservatif périmé et zamabe? Oui, zamabe. Eh bien tiens. Parce que préservatif va ça là on a latex. Tu vois. Latex on les a produits moi c'est là bas bloc les élastique hein. Il y a ça moi ba livre vraiment tu m'as foutu en cache. Tu vois et cause après coloré. Comment on a. Si cause ce qu'ils a périmé et si la ka et beba si là. Ma bien à moi zani parce que moi ça cause peser cause de maladie sexuellement transmissible cause de sida parce que préservatif est comme la facilité et à quoi pas souka il est fragile peut pas souka ce n'est pas bon préservatif périmé aussi expira vous savez la honte ça va risque belé même si peut préservatif et ça là bon ma bien pour un parce allergique na latex wana moi j'ai allergique vous voyez donc c'est un TP ça somba préservatif nao bombango place à bien quand en place il y a moto makaste na sima paraprise ya mutu kate na pocheté il faut tiens on a coffre vraiment boé et ça en emballage na ça na eloko na ndongo sombela mobimba e fanda wana na carton na kobimisa na carton te appuie sur hôtel la date expiration et ça likolo marqué wana avant fongola au mona date expiration il faut tala on so monika eleki date boaka ko sala ngote parce que écoute boka na ngope comme fragile roko ça peut boé kolobanza kombae la reine ça asili kelinga ye koloba mais on va aller dans le bas donc on a le bas ba malade belé la tuna ba loi au lia mon faut ta bien régime hein colia n'importe quoi té hein colia ba bloqué expiraté hein ba malade belé zo la biso pour la loi au lia isa si 99% cause ya ba maladie nzoto na biso bon mona pas que causer ba fort ba choc fort hypovolémie ba choc belé quoi ouais comme la crise de la mort subite peut-être que causer peut ba hépatite A ça peut dangereux hein hépatite A et ya par ba mai bilo akolia ba infusion mai ba mai ya mabe romela tout ça de alimentation kolia ba mal bouffe quoi nit ndé na na bo ça va pendant ma dé sous l'eau sur piment na nga na chi na musunité hein c'est bien hein? OK enfin c'est bien na tongi na matin sko awa to sala ton na ngai na tongo ana mixé na liango ton on va binga ton ya mayonnaise na liana lipa na soupe de porc quoi soupe de porc bien tout boye bien quoi ya to bandi na on a ton to bandi na ton na fongo di ton na soki on a mixeur na ngai fuck sorry no be fuck c'est pas bon I'm so sorry namoni eza na huile ebele na koka vraiment huile vraiment te na lomoli huile ndambu
na mtu mso ko psika na mpe na huile bon mais ngai nde na koka ke eza on peut huile de tournesol eza na on peut bien ce que fona chaona un peu onion na ail ya na onion na ngai déjà na mixa na ail na nga na linga boy na bobi na ngo na malili quoi déjà na mixa onion na ngai na tie onion na mixa ngo déjà na bomba ngo bongo na freezer nga mona linga bongo ail na nga pa ngo déjà na mixa na bomba ngo na freezer na zipi mwa ail ndambu na tie na zongisa ngo na freezer après skolo toko mixe yango na zwi mwa mai na bol na ngai po soki to mixe eloko mwa mai esala bien ka nde estome mixable na biso na site street ya soki mpe kotia mwa mungwa nayebi ke eza deja na mungwa inutile na tie na mungwa te parce que temps eza deja na mungwa allez na mekisi koyo kotia prise na ngai ya mixer mixer quoi namoni ekomi nango mwa potopoto me potopoto mpe eleka makasi te na longoli na yango nakomoni ekomi mwa potopoto me potopoto ekoleka mpe makasi te yango oyo temps na yango oyo na mixa nde makasi trop bato misu mpe balingaka na bango bongo misu mpe balingaka te na tie mayonnaise na nga esala bien nalingaka vraimen mayonnaise mpe mingi te mpona balola na lutu na nga libaya parceke nga nayesa bino ngai nalingaka na nga lutu ya libaya na babilo na nga mpona kaka baprévention ya maladie quoi nalipa tokos nalipa tokos ok fona tiango sikoyo na freezer nabosani bino nabosani koyesa bino nazwi papier ya ligne na ngai ezala nango dans direct ya mabika nde ya bamacroeve quoi nakangi yango bien nati yango sikoyo na freezer ezwa sikoyo malili ale 19 ya so ebeti na liango nalipa na soupe de potre sintepesa naosa sikoyo potre na nga awa naosa yango na lait nini lait ya bio po balait de vache nini mpe komi baproblème me natie lait ya bio na kati ya potre na nga sikoyo nalamba potre na nga nafungoli po échauffe les soki chauffe potre na nga yango nenga otia babilo na nga na babol mpona ezala mikakatano mpona kofungola bachasse te basaki te yango oyo babengaka farine de potre eza farine moko bien mpona santé très bien vraiment sikoyo na kotia ngo tokosalango sikoyo kaka neti bouilli nde tosalaka semoule mpona kolia potopoto ya masangu to nini ya osiko eza farine de potre eza très bien mpona santé très bien nakokosa bino te
Gros bisous. Merci si. Bogolia langai quoi. Cool, cool, cool. Je vous aime trop, 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 trop. Talaka, boza yanga kwa nga bino trop. Y'en Alex Abino va c'est qu'elle est motema, c'est qu'elle est à la vie, c'est qu'elle est à ensemble, c'est qu'elle est à Zoukzeni, tu braitili.